mukolo mobali. Mukolo mobali aye. Mukolo mobali eza nani? Mama na biso obia. Aye. Tomoni ye moko likangu international. Ye moko limbele international asali challenge. Asala ngo na kati ya bato, asala ngo ya kofanda, asala ba mouvement nyonso. En tout cas ba comédienne nyonso tout o bosali challenge ya Madilu. Vous en assez à makola Madame Bellevue. Si là tu n'as pas de valeur, si là il te manque de charisme, la charisme, il y a un charisme. Kobina nozo bina wana so na bato tete tel ka munoko ndingo tia munoko ya munoko asoni. Lelo da na yeli yo. Lelo da na yeli yo. Parce que na la ba matière. Makambo tango sale manga za kate. Makambo na loba tango ofala na kolobi tango FCG makambo. Phone téléphone yo. Makambo ezala ngo. Ba numéro ezala kata téléphone yo. Nzambe. Mais il a fallu que artiste comédienne moko boye aya ko zongi sa ye na terrain. Ça veut dire que non, na minute boye to komi ke ba yembi nzembo ya Fali, ba yembi nzembo ya Ferré, ba yembi na nzembo Madilu. Boza la na boyoka. On commence l'histoire parce que na koma ki tant ba benga nga ba peska makambo nyonso na téléphone. Na komi. Numéro benga ngai esuka na 10. Ya numéro à France plus 33 esuki na 10. C'est-à-dire j'ai eu à parler na téléphone na nga na ye moko mokolo mobali. Binda bolelo na ma be moko lelo makam na loba. Cœur sensible so ko kana makamte yango mi zapelenga. Mais lelo ba fungolinga nde mémoire. Ba lobi nanga ke non sila wana ta sila ya sila te. Eta sila. Avec Sila Production ou bien Sila Record. Sila wana zaki nani? Sila c'était un producteur malien. Autokufa Kalamine TP à son âme. Il était un producteur malien. Remarquez, banzembo tout ya papa na biso fait loi mo makiadi. So moni es moko munene. Na sila comme Sila Production, de Sila Record. Il était un producteur. Et na ki producteur na ye azongi sanzembo o ya sele. Oh, bolingo na linga ki o sele. Bazele bazala kite. Eko reproduit nzembo wana na Madilu système. Parce que nzembo ya sele, bozo kanga nzembo ya sele wana. Oyo beta wana, oyo Sila Production. Eko reproduit encore une fois na Madilu système et c'est beta mana bakuba mayopi. Nzambe nanga Seigneur. Sila 12 ans passés. Asala nzembo ya lo oeza nzembo zali boko bomanga ipamba eponako manda chebwa tika bango bataka na maya kalamu bazina pepe kale Madilu nyoka longo dido yongo baka ba mise boye banze manguti malembe no kinongo malembe. Ouais, les bosseux écoutent déjà pour comprendre que non, je dis quoi? Que Sila Production, bien Sila Record. Na banze batanga kala. Tu vas te esa munene eki Sila. Sila wana na bakuba bayopi bayembaka da nzembo oyo ya sele. Mais ayeko reproduire encore une fois na papa na biso fait Madilu bayembi yango lusumba la mi. Et Sila wana yepe kaka mutu bayemba nzembo ya yaya.
Donc c'était un grand producteur, mais il était malien. Elle a jour moko yo si l'on se rappelle la jour. Au moins comme si Nazalaka jour, mais toi Nazalaka tena rapido. Jour moko oya. Okuta madilu ba osale manzaka pa likango. Omo nangate, c'est ça on a na mone bona sani. Na telema po yo komi biya, ponga na telema. O se rappelle na jour wana. Ko boaka a boaka yo parce que a olia onjoto fa boaka o. Olia onjoto. Na mbongo lisusu. Parce que na tawana star, aki na basi o musu asomba ka chaussette. Musu asomba ka cinglé. Musu yeso ki paka na parfait ba déodorant. Pour que star neza ka na sola bien. Musu va charge ka ya coiffeur o akata ke suki. Tubela alienga nzoto, amelinga makila, atikngalo atikinga sazamu. Yo pela ndenze mwana ne balobala ni studio ya yo. Ce bolinga qui est nde bosi ali ba challenge soit disant pour bossa ki bola sa bato kaza mobile ya sila boy ba ki ngape na zana ye boye bien. Alors ce bo respecter ye ata mémoire na ye boy ba ki ngape bo respecter nga. Bon respecter nga pour nazaka pe na ye. Bo monde après va ya clip na sana ye. Na zana ye alojanga 6 mois na Grand Hôtel. O ba kondibele pe na zana ba on peut ba sela ngangote. Na ko bossa na kai jamais. Et là on a fait la émission eza yanga ya vie privée na nga na bi pourquoi na leka ki na bi pourquoi na tanga. Donc ndebo moni pe video na ko bat ba wela mo we. Kote wa sa challenge nga binsa ke no ngande la ki likango na e préféra boa itafuta boa kanga. Na mitu wa proche ya vie bazo sekayo mama biya azo sekayo poti mobile la ki vivant atika ko ebate ke no za likango moko monisila mais na oki pasi kotala yo ya Gabi olobike na feti wana ya major parce que unité de mesure ya kite bongo yo moko za nani ya Gabi ya Gabi yo moko za nani po ni komi kitisa boye onde kwa ya Gabi ya Gabi akwei na sebe pourquoi ya Gabi obambani bwe po anima ya na ngai pourquoi comme trop légère boye pourquoi tu n'as plus de valeur. Même si tu as mon mitolo, mon oncle a valeur, ça valeur tant. Et comme you ne nous avons qu'au fan de finga ta belle vite. You sais le qu'au finga belle vite. Comme on a moutou no tina linzaka, mitala bien. Bedia le kio. Bedia le kio. Bedia le kio. Yaya. Alekio pena musika moko tu n'as pas l'idée. Ok la matanga ya nani oya. Mama na biso alinga. Ba tie bino la miniature. Obibu lokalo mukolo ya alinga. C'est sérieux? Ngulu masa. Ngulu masa mwasi moko ya pété le quoi on a théâtre non na monité. Ngulu masa. Moi ça pété le quoi là yo non na monité. Ngulu masa on a pété donc yo pena na bana nikela nikolo donc bango tu ba mona na bango yo. Bongo fiera ni la osala. Otango le kala ba mona ka nzoto ndi ba ba mona ki. Fiera ni yo sala kawana. Wala fierté te. Ngulu masa.
votre Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Avec moi, j'ai Maïbeli, vraiment le 5L. So no bina na ka vraiment la vérité ngana so bo moni ngai nde boza bongo fo ba ki quand je viens et comme maman m'a hein, parce que ta lobi na yete parce que je devais me concentrer pour la makambo dans le balé alors que makambo dans le balé na lambi yango na sukoli yango d'abord na longoli yango ba salité na épice yango et na lambi yango ce que le quoi na lambi yango de ce qu'on a élibi nango sur eza vérité pe bosembo bato to ya bango ba ami hein na WhatsApp ba ka audio mo be na tsaki na WhatsApp na ba ki ye moko aye ça dit to ba ye moko aye ça dit mokolo mobali aye mokolo mobali eza nani mama na biso obia aye déjà ba bonjour ba bonsoir na bino tout de partout au lingage Maïbeli ces derniers temps na baki que na makambo na oloba na opesa bino tuka bamboti na ba auto solaka na ba talanga mais tous na occasion sur la téléphone ti bino tout na pesa no bamboti ba considérer Jemima ba linga Jemima ba mona ke Jemima za mwana bango leki na bango bazwanga nièce cousine tout ça na linga blo moi mingi en tout cas serrez votre ceinture ou alors serrez vos ceintures parce que il y a à boire et à manger dans cette émission. Serrez vos ceintures parce que il y a des grincements dedans. Serrez votre ceinture parce qu'il y aura des gens qui vont pleurer. Ça, je vais toucher là, ça va faire très mal. Hein. Tu fais dans les réseaux sociaux. Question ya pamba. Et c'est kusina bato bakufa. Lelo oyo. Puis à son nom notre artiste Madulu System. Asa suna bon moité. Mais tandenga zongi. C'est-à-dire to zongeli koyoka banzembo na ye. Na banzembo su onga na yeba teke fe na biso ayemba. Na ekoyeba ngo lelo c'est grâce à Madame Bellevue. Et défi o ba lansaki ou alors auto lansaki défi ya kosala ba challenge pour la kozongisa star na biso à la toile défi wana en tout cas tosi tomoni ye moko likangu international ye moko limbele international asali challenge asala ngo na kati ya bato asala ngo ya kofanda asala ba mouvement nyonso en tout cas ba comédienne nyonso tout o bosali challenge ya Madilu oza na se ya makola Madame Bellevue tala boza na se ya makola Madame Bellevue c'est-à-dire tu n'as qu'à question pamba wala nzembo na ya Madilu bolo c'est la challenge. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que dans le challenge, vous savez, le challenge à saut, il y a humiliation. S'il a tué humilié,
Si là, tu n'as pas de valeur, si là, il te manque de charisme, la charisme, il y a un charisme. Kobina nozo bina wana so na bato tel ka munoko ndingo tia munoko ya munoko asoni lelo da na yeli yo parce que na la ba matière makambo ntango sale manga azaka te makambo na loba tango ofala na kolobi ntango yebisi jema makambo nani yebisi jema makambo téléphone yo makambo ezala ngo ba numéro ezala kata téléphone yo nzambe j'ai de la matière hein? D'abord toyeba yango que papa na biso madilu depuis atika biso akufi na 2007 si je me trompe pas. Donc depuis atiki biso eumelia toyokaka banzembo na ba terrasse ba mariage toleki na victoire leki place mobile ba édition oyoka parce que l'artiste ne meurt pas parce que ba œuvre na etikalaka. Mais il a fallu que artiste comédienne moko boye aya kozongisa ye na terrain. Ça veut dire que non, na minute boye to komi ke bayembi nzembo ya Fali, bayembi nzembo ya Ferré, bayembi na nzembo Madilu. Na la zone c'est à la toile, c'est Bellevue. Elle est à féliciter, elle est à honorer. Elle est à féliciter et puis elle est à honorer. C'est-à-dire que star azakabo, star a pesi makam. Question à pas matandenge kota mbongo. Question à pas manamoni basi ya soni nde basali ba vidéo. Namoni moko 43 oyo alinga comédien, ale comédien akoma mobali na ye akoma ko bete ba système. Comédien aza ya pembe bo. Il passe ali challenge. Tala ya kilo. Il passe ali ya say challenge. Namoni susu nani. Oyenga pe na kamo ya Mimi Mimi kabongo mutu na nga penza me ningo s'emporter na bêtise oyo. Ça veut dire que no makambo si na Bellevue. Ezande to e ande to moni la ngote e apena sérieux. C'est vraiment sérieux. J'ai vu des challenges de Batebele. Alors, j'ai fait challenge de Flore Bang na monité. Alors, j'ai fait challenge de ma Karine par la monité. Alors, j'ai fait challenge de ma Bakata la monité. Valeur, dignité. Na mono kwa na chlore na sixième na Madilu on dit mam na loba lelo on dit za chlore. On dit za maloba ya kosuka. Boza la boyoka. On commence l'histoire parce que na koma ki tant ba benga nga ba peska makambo nyonso na téléphone. Na komi. Numéro benga ngai esuka na 10. Et numéro à France plus 33. Esuki na 10. C'est-à-dire j'ai eu à parler na téléphone na nga na ye moko. Kolo mobile. La femme qu'on a payé la dot. Moi, si on a koseka. Likangu. Na komi na wantobi nda lelo na ma bemoko lelo makam na loba. Cœur sensible so kokano makam te. Yango mi zapelenga. Neba ki nzembo moko bo ye nga na sila. Ya to se tromper biso surtout parce que na tango wana nga azalaka te. Na yeko ba musique, même si la roda na zalaka, mais côté pena ka la musique on peut zalaka te. Mais lelo ba fungoli nga nde mémoire. Ba lobi na nga ke non, sila wana da sila ya sila te. Eza sila.
azalaki Silar Production ou bien Silar Record. Silar wana azalaki nani? Silar c'était un producteur malien. Autokufa Kalaming te paix à son âme. Il était un producteur malien. Remarquez, banzembo tu ya papa na biso fait Luambo Makiadi. So moni es moko munene. Na se banoko ma Silar Production de Silar Record. Il était un producteur. Et na ki producteur na ye azongisa nzembo oya sele. Oh, bolingo na linga ki o sele. Bazele bazala kite. Aeko reproduit nzembo wana na Madilu système. Parce que nzembo ya sele, bozo kanga nzembo ya sele wana. Oyo beta wana, oyo Silar Production. Aiko reproduire encore une fois na Madilu système. Et c'est beta mana bakuba mayopi. Nzambe nanga Seigneur. Na uka elengiso na match. Na pela mkodo ya matia te. Pula kokapena osala ngote, mona oka ba choc. Mona bomba ba vete musu. Net nela loba amso vete musu na bomba. Bato ya rapela ba spécialiste na bango nde ba loba rapela na profondeur. Ngai musu na kokate. Silar a reproduit nzembo oyo ya nsele na Madilu système. Oh, nzembo wana eyembana deja na bakuba mayopi. C'est-à-dire, ampi bakuba nde komaki ampi bakuba. Zaka boso bakuba mayopi. Avec comme ampi bakuba. Bayemba amona ba pepe kale. Atango wana ya kala. Avant ekoma ampi bakuba zaka no bakuba mayopi. Des places où bayemba non sele. C'est plus tard. Nde ba eko reproduire ango na Madilu système. Na nzembo ya sele. Linga na linga ki yo sele. Batemwe bazala kite. Di ba papa langa bado linga o mingi. Na mituni solo toka bwani. Mikolo mi malinga na samwa. Sala nyoso po na linga yo. Ande ko abola biso. Ndamela kanti papa langa pe asona mon père. Adol Gandimo Makasi. Il était fan de Madilu, hein. Yango po evane ke likambo Madilu esenga passe Makasi. Nzoka de moi lien moko boye ezalaki entre papa langa na Madilu. Azo orpheline de père, hein. Aso ebate. Aso betanga karabo katsoka zala tata la mama, tina aka na mama. Papa kufa. Aso ba orpheline obo boka mbongo pa na biso ntama ozo samnu ya ebele. Seigneur. Okibi ba orpheline, ntama ozo nsae. C'est quoi? Revenons à notre book. Parce que Silar Production a produit ka nzembo ya sele na Madilu te. Asa banzembo kwa yaya otikanga na bwale. Yaya otikanga na boloko Silar. Tanga ye ngana Silar. Donc yena Silar le kwa bolingo sila bisalute oyo tout episo tolo tina nzembo wana jamais, ce n'est pas toi. Silar 12 ans passés. Asala nzembo ya lo oeza nzembo zali boko bomanga ipamba eponako manda chebwa tika bango bataka na maya kalamu bazina pepe kale Madilu na nyoka longo dido yongo baka ba mise boye banzembo ngoti muta produisa ngo Silar Production bado benge Silar Record.
Jemima, tu as de la matière. Sens-toi à l'aise. Malembe. Non, qui non, malembe. Ouais, les bosses côté déjà. Pour comprendre que non, je dis quoi? Que Silar production, bien Silar record. Nabanze batanga kala. So bati esa munene, eki Silar. Silar wana na bakuba bayopi, bayembaka da nzembo oya sele. Mais ayeko reproduire encore une fois na papa na biso fait Madilu, bayembi yango lusumba la mi. Et Silar wana, yepe kaka mutu, bayemba nzembo ya yaya na Madilu. Donc c'était un grand producteur militaire malien. Na nzembo ya lo. So boteni début nango, bomona papa na biso Madilu abwaki on dit ba malien trop. Ba kumari, ba komo moko boye kaka on dit ya biso na Congo te. Ça veut dire ba kombo ya ba dédicace au Silar apesaka a dédicace na ba temps wana. Bandeko na ba malien. Basala nzembo mususu lokola ya Jean. Ya Jean atikanga na boloko. Ya Jean atikanga na boale. Okilelo ba otikela nga succès. Te wana yaya. Oh, wana yaya. Nga pe na komi kosambuye bwende. Au nom de Jésus baba kuka. Na kombo na Yesu. Oyo komi ambuyema. Ya Jean nzembo nini. Ya Jean aboyinga tina teo. Na sengi parado. Avec succès la vie nga. Pour abondelela. Ngayo. Obala kalinga na se ya ndoto. Aloti na zweli yembanda. Natenga la mukele atinanga. Akamati décision. Oyebi ke mutu kwa Madilu amutu toko sakane le yote adaki légende. Hein? Teto ke noto zonge pai. Madilu aza légende. Madilu abimisa ba ya Jean. Abimisa ndi ba Ofela. Ba revi mora mikie. Et comment ko sango kwa ba histoire. Ba revi ya mikie comment ko sa histoire. Madilu va dire que nyonso faute ya visa. Amna lo balelo cœur sensible ko tata na do peksa bino hein. On évolue. Franco de mis à mort. Paix à son âme. Ah, maman belle vie. O sekwisi na bato ba kenda. Bazongi lisu na succès boy. Mais oza star. Maman langa, lalaka na fierté. Lalaka pena mbetu ningisa kambetu kitoko, tu es une star. Star ya ba jete bela. Oh, beloza star, hein? Ma charrue. Omenga ma charrue wana. Ona sepela nango. Ma charrue, na sepela nango na lobby. Franco de mis à mort. Tande Franco a côté na likambo. Franco a quitté. Franco a jusqu'à Franco a commis na likambo. Franco a côté wo. Nzembo oyo Madilu a interpréta. Matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama. Oh mama. Oh mama. Likambo nini ngai la kobokolo ngai mwasi. Dama pesi ngai etumbu. Na baya kawazi bandeko na masusu te bandeko. Oh mama. Oh mama. Silar production. Tu as produit ça. Silar. C'est un grand producteur. Silar. Au diembeli libanga pointé bino quoi que babwa que ne libanga. Na temps o tu bosala ki bolingo na papa na biso Madilu. Abongo ka mbala mibale, nzoka ndembala moko. Sila bisalu, pesa papa bisalu mbote, soki mwana ba bisalu.
ka libanga moko sila okanga libanga oyo wera so na baka mama Claudine ya kinwa sila na biso yaya nzambe sisango koluka sisango komsolo kwa maki dengele mama limbisanga ma chérie so na bima be olimbisa ya na tina nga te ya kofinga mais namoni okwa ya perdre libanga wana kaka oyo okopesa ye musicien mbongo abwaki yo sikoyo yo pesa musicien mbongo abwaki yo te c'est-à-dire omipesi yo moko mbeka c'est-à-dire omikaba yo moko bazwa yo ofele ya ofesha yo lelo okosenye sila aza moto atombolaki Madilu yango mwe Madilu abi yeye nga na sila eza sila ya sila te makambo na oloba bozonga boke na YouTube bomona ba ese bi ba musique tu akala ba Madilu ba Lwambo bomona esa munene yango na sila sini na yango leki esa munene auto kufa pe ya sona yo sila yo Madilu alingaka o est-ce que Madilu atikala kolinga o Madilu na succès o asala na mokilo totanga komoni parce que star l'artiste ne meurt pas yango mwita ndenge azongi na succès odie mutu mo boye aza na bombo nzoka dasa kenda kala ba 13 ans so ba combien passé sila Madilu atikala kolinga o te Madilu banda ko benga na yo mbongo nyonso tu oyo ya papa na biso na sitas ebanda ko sila na nzoto ya Madilu obanda ko yele biloko obanda ko milingisa makasi mwana moko ya nzoto mwana mukeme alingaki da vie ya pite vie ya nzoto depuis longtemps Madilu akutani saona bambanda ya lolenge na lolenge Madilu adosa ka effort mama Biya ayeba binuti ado protéger ka mwasi na ya ndako sa femme légitime moso biso to devoir respect c'est mama Biya moso ba yemba nzemo mobimba c'est mama Biya ndele lo beto to respecter mama Sideji Mampata to va respecter Linda Motema ya Kakol ndito yemte to respecter Gigi Kuyenga oyo ya tata yo to respecter Nana Ketchup oyo ya Fali s'il y a aigle jaune oyo ya Ferregola yaya ndenge tozo respecter mama Biya ma chérie yo bande ko même oye wana boye elle jour moko yo si lo se rappeler la jour au moins comme si nazalaka jour mais toi nazalaka te na rappeler jour moko oya okuta Madilu ba osale manzaka pa likango Pomo nangate sise omona o na mone bona sani na telema po yo komi Biya ponga na telema o se rappeler na jour wana ndeni Madilu bana ko négligé na miso ya bato et pas na ye bana komi ya komitika ofele ofesha c'est-à-dire quoi alio nzoto alio suna mbongo omoni musicien na so musicien tant ozo pas musicien mise po na ye ana tina ti yo na kutu yondo ya parce que aolia ofele likolo nango kabele osumbongo kobwaka aobwaka yo parce que aolia nzoto fa bwaka o olia nzoto ti na mbongo lisusu parce que na tawana star aki na basi o musu asomba aka chaussette musu asomba aka cinglé mususu yeso kipaka na parfait ba deodorant pour que star na zaka na sola bien musu ave charge kaka ya coiffeur o akatake suki yimoka futango na tawana Madilu ando forcer l'autin mbongo ne ya pola ndako kuna mabiya babakango ne bonde ko yela ye yezo pesa mwasi ne bilo yela ye ya lokwa yo pe na kata liste wana
oza mwasi ya soni. Mwasi ya soni wani oyo ndimake no. Tewone yo ndimake no. Oui, azaki likango nanga. Même ba chroniqueuse o ba bimana ba musel lelo. Ba kwa suma ngote na TV. Ya bimana chroniqueuse akati. So yebi ke mise wana. Ya bimana so yebi ke mise wana asele lokoti. Abete kaka ya ofele. Ya kotelema ya kongunza ya position. Po mama système pas daki munene hein. Siko la position mso munene boye mso mwa ventre ni mi za kami ya hotelema. Donc asalo ba mouvement nyonso tu ya vie. Émission au cœur sensible sur kupité. Na mo ka boya. O jema ibeli. Azana Karine Mokondi la baronne. À titre de rappel. Si l'on a la baronne. À titre de rappel. Quand balobi la biso. Ça l'a bien. Ça l'a bien. T'as coup faté oh. Ah. T'as coup faté. Eh? Tubila alienga nzoto, amelinga makila, atikngalo atikinga sazamu. Yo pela ndenze mwana ne malobala ni studio ya yo. Kuma dula tika ko lingote mama, bane ko négligio makasi. Bane ko yela madili biloko. Na mini to lo ba proche ya madili o baza en vie ba o seka. Que vienne à bango atikala koninga ote. To bale ke akaza yote a positionna yote. Oboni vraiment si o likango o pena o ke madilo alingaka ye. Ya mwa so o ya lekani o. Ye pe na moni belle. Eh belle vie na ngai. Wastande boy. Batu bazo welela mowei. Donc, likango nebe mususu abimi. Tout à l'heure, likango penda alobi, eh. On a mon akwa bobo sana ye pa bima la mwadilu. Comme ya ko wela. Tout à l'heure. Oh. Ce bolinga qui est, nde bosi ali ba challenge, soit disant pour bossa qui bola ça va te caser mobile la si la boy ba ki ngape na zana ye boye bien. Alors ce beaucoup respecter ye, à ta mémoire na ye boy ba ki ngape bo respecter nga. Bo respecter nga pour na zaka pe na ye. Bo monde après va ya clip na sana ye, na zana ye, alojanga 6 mois na grand hôtel. O ba kondibele pe na zana ba on peut ba sela ngangote na ko bossa na kai jamais et là on a fait la émission isa yanga ya vie privée na nga na yebi pourquoi na leka ki na yebi pourquoi na tanga kombo na ye Do nde moni pe video na ko bat ba wela mo we koto wa sa challenge nga bimsake no ngande la ki likango na ye préférable ita futa bwa kanga. Na mito wa proche ya vie bazo sekayo mama bia azo sekayo poti mobile la ki vivant atika ko ba te ko no za likango moko moni sila aiba na ete kandi ndaka mobile akufi ba makambe komi ko ya nde e ko ya parce que papa la biso madilu tinenge ndamba benga ye. Le jour papa la so madilu akataka mutema na ye. Akata mutema ne devant papa la biso molengo. Papa molengo. Ndela munana mutu musupa zaki na bombi kombo na ye.
Po, à moi. T'as bien informé. Maman, je suis dans le bâté. Pour nous, on a comment kia. Maman, je suis dans le temps par rapport à Namoko. Na ko bi misangote. Yango eza. Par rapport à Namoko, na ko bi misangote. Un peu de choc, mais j'ai des vérités à des vérités à vous couper le souffle. La vérité moko impossible mais vrai. Papa la biso Madilou comme on qui Jean de Dieu bialou makiesi. Di Madilou système abali de 1950 à 2007. Zamba Bengi. Il était un chanteur congolais. Tala lelo la 2025 à zongi sous l'actualité. C'est-à-dire l'artiste ne meurt pas. À cause on a la moment nyonso, à cause on a la temps nyonso. C'est-à-dire artiste a coup raté. C'est na temps nyonso à cause on a quand ninga zongi c'est Belgique. Oh na on dit mananyo ya Madilou. Mikolo nyonso. Donc tu n'auras question wana. So on va na bar. Oki nze mona bete tuna. On dit mananyo ya fali. Oh, na emanzembo. Pere. Oh, ya solo. Nemanzebo, Afriza. Afriza. Nemanzebo, Tabulei. Mikolo to comme tu n'auras question banzim. Attends la fin na terrasse papa. Oka moite maman soki papa soki na. Oka moite na tuno so onze manani. Oka moite. Oka moite. Ozo potine nga code. Na ke kozwa mbongo na Western. Na ko bengo pe na tunyo o mbonga nanyo. Obisinga o na tindeli yo. Ikole kon mbongo. Donc nani ici là oza mwasi ya Sony. Makamsu je m'étais de dire ça parce que batu babenga ba na kanda ming baluma mbele awa oyo ngamoko la conscience nanga ça me permet pas de dire ça. Wana écoute pour la bangote na conscience nanga étant humain étant humaine. Wana le bango exact mais c'est très profond. Likamba parce que maman la biso pour ça la tout on défie ka ma vie ya yo po bota comme na zemi on défie ka ma vie ya sebia o défie ma bia esimba kate que tout mon yebi pourquoi simba comme le baiser belé. Ah, j'aime. Ma bosa la mutulo kwa anga. Et ça bien bien. Ma kambo na nango. So kwa ile maboka mutu mususu. Aero. Internet. Elo mama ben nanka ke numéro nanga ko bimisa te. E bimate mama. Là-bas pour ça la pongi. Là vraiment pongi. C'est-à-dire, Lala Dodo, numéro non ebimate. Le numéro, pour on dit bakina so laki, so bolongoli plus 33, et bani na 75, et ceux qui na 10, numéro à mère, plus 33, et bani na 75, et ceux qui na 10, blombo luka ba chiffre na 4-4, bato ba numéro le bon moi keza numéro ne. J'ai parlé avec elle. Mais le quoi là moi nous n'a bien éduqué. N'a pas quoi enregistrer maman. N'a juka matière. Ça dit baba so va passer la mbongo
bakoka ko ça ba bloquer côté na réseaux sociaux parce que ça diminue parce que tu la bana ota ba photocopie à papa ota bana botina mobile na ye aboko ridiculiser moi so ba pese la ba to ba pese la mbongo to ba tutaka tolo mama ndako ba kenga pe na ka tiza ne wata ngusko si la zobina sko ati munoko be wala mono kwa fier nzoka na zo bamba na pena soni oyo baba kupa bo benda ka mama na bino na bolinga si la te baba kuka omoni kama biso baloli yango na nga ba bevi to nga to lo ba temoko kable monde bonga bolobango c'est le inverse mam ça comme belle vue ah maman to nga to lo ba te tout ça c'est l'autre côté on dirait l'autre exaté on dirait l'autre exaté mais c'est mambosal na il nanu ya Gabi ya Gabi kanda ni oyo za nango na vie kanda nao eza na kote nini parce que la musala tout osai na théâtre baleki baye na sima baleki yo otali ko bénéficier la musano te na génération na yo osale lo côté yango kanda no yango wana comment se fait-il que star oyo ojouer na film lokola théâtre lokola e bakata ba couleur ozala na film wana oza icône na théâtre ya Gabi tout el ba CD na ya kala tu sens que oza icône ya théâtre mais na oki pasi kotala yo ya Gabi olobi ke na fête wana ya major parce que unité de mesure ya kite bongo yo moko za nani ya Gabi Gabi yo moko za nani po ni komi kitisa boye bande kwa ya Gabi ya Gabi akwei na sebe pourquoi Gabi obambani bwe po ani ya na ngai pourquoi comme trop légère boye pourquoi tu n'as plus de valeur même si tu as mon mitalo mon cause en valeur tant ça va na kit non le ya Gabi na okasoni c'est la nga passe parce que la cause star ya mboka langa mais on s'est ridiculisé jusqu'à ce point et Gabi yo ndongo za bongo ko fando finga ta belle vite yo c'est le ko finga belle vite comme na mutuno tina linzaka mitala bien devia lekio ya alekio pena musika moko tu n'as pas l'idée alekio musika moko na ebisio tu n'as pas l'idée même bandeko bozaka bona génération bataka pe produit le quoi comme le quoi yo tin OK na matanga ya nani oya mama na biso alinga batie bino na miniature obibi lokola yo mokolo ya alinga c'est sérieux c'est que produit na oyo oteka oya nde ya komela yo sokango nde ya tonga okeno su place bato baotraite yo elongi te bazokosa yo ne place que obongo ozobonga te yaya présence nono koya no pembeni ya mama ya biso alinga mama alinga no aboyi yo ça veut dire osalaka émission moko olobaki eloko mo bepo na ye na sesi wana subasima moto alobi nini asalaki émission mo wana makambo akala pe c'est le cas mama alinga asali effort po asalaka semblant oke kocompatir epai ya mama na okuna na matanga okombibina bila to biki no mongo alinga kobina to biki no mongo alelaka na kobina pour biso ba mongo tolelaka na kobina oui mais bini lia bongo moko la tela kata ya mission na ngate parce que la vidéo ya batu et obeta na chaîne
Et bien, il a bongo penza. Aya Gabi. En tout cas, c'est le cas de Nango ya Bellevue. En ya Bellevue. Yango e sala oboe. Puis elle kamuni yaya. Pour nous la famille n'a pas si boe. Sur le lobo yo okwe une attention. Famille n'a on t'aime ça la perte. Famille artistique quoi na sima. Si la quoi na sima Gabi ta la santé na yo s'il te plaît. Et Gabi mi kebi sa na santé yaya. Kwa ko lo la TV boy yaya na ngai na to netinga nazalo na besoin na oya Gabi. Na lingo zala na. Em susu nga na okelo souci mais mon zo ko mi yokela te. Em su famille ba okelo souci mais mon zo ko mi yokela souci te Gabi. Ya nanga ba guerre ba conflit wana ozwa nini? Ba conflit ozwa nini ya Gabi? Na ajo komi nango o mata bato ya ba conflit na bato parce que tu gagnes quoi? Pona yo o ba ke non nga lo balanga bo mala motima. Yo kasi makambo le ba pona leya. Ate le botembo solo la pour la monnaie la mariage ya major botembe avec un beau solo la qui. Est-ce que tâche wana moté melongwa? Pour les comédie hypocrisie à makasi boy. Amitié que il est amitié quand la place kaka ya femme mariée à se surmonter. Mais aza mutu. Hein? Na makambo tu peno lobela le na TV. Pour mon pele bondo sola na e Gabi wa makasi eh. Ba mutu ko banga ba mutu ba comédie fele na luta mulai eh. Même s'il faut que Banaya Gabi est très mordante. Et Gabi ko boma mutu e sila. Sila. Ya Gabi ko boma mutu. Puis astika asalango sans trace. Ya Gabi yo la sur la vérité mo bina TV ya. O la sur la vérité mo bina TV awa. Yo mto la biso que no bijou la reine. Ponga na eba na ngango. Mais nga la ko kolwa mukamante. O la sur que no bijou la reine afin na pas ndeko na li ba laisser kufa kala. Afin na pas ndeko na ye moko azalaka na matete. Que bijou la reine denga dabongo abimaka na comédien moko boy. Yo comme spécialiste. O bani muto lelo boye. Aboya koza hypocrite, ça vrai, ça coquette ça. Moni coquette. Aboya hypocrisie. Et la mutu musube aboya hypocrisie pa ya Gabi. Ça Karine Yamado. Ça veut dire que non yo tiliwa. Ne la conseille même pas semblable na moni yo na ndo sekiso po oyo loba nanga, oyo sala po nanga leki makasi. Bateau lelo boy ba la hypocrisie te eza coquette na Karine Yamado. Parce que moi je ne pense aussi même pas que Bellevue koya place moi monu a peso mbote. Moi je ne pense pas. Osangote. Ça veut dire boko le kanapenza. Déjà non eloko Bellevue betu yo kuna la fête. Aux yeux vertige. Okomi binela. Nengo lata ki wana elamba no lata ki. Eka lokwa muto okoma ati na kwente. Eka elamba ofoya na ona fête. Autant mo finga Bellevue ati lamba ya longola ba anjo le kuta. Isa modèle. Satin la ba benga ngo so Satin de France te. Elle a comba benga ngo. Isa vrai modèle hein. Tande na TikTok ba komo tongango. Tant niveau star a Bellevue bato ko satina challenge ya modèle mutu atongisa ya na fête. Na moni mwana moka kizengi ya bakouk. Azu ba sacha tiango na bi wow. Nous sommes ka ke no devoir au star au pesa bini. Et puis na yeba te don oyo si la uko na don hein. Si loko wana don ba pedula moko.
On a deux à 43 moko. Dis-moi qui tu faut, je te dis qui tu es. Hein. On a deux, hein. Le bateau, tout va défendre. Et mi bali, ba pédoula. Bateau à sima, bateau pena ba côte ça, ba on a sima. Bateau tout va défendre. Mon bali na kati wana zate. L'homme n'est pas là, mon bali azate. Bas na bas. Na mo pe juju bebe abakisami mwasi. Muso afina misu bolo kwa mtu amona te bolo kwa maneti lo kwa ngai. Mwasi. On a deux hein. Au salande il peut recruter bango. O recruter ba pedula nyo sto lande nini. Pour l'entourage de mon bali azate. Ozala deux ba pedula côté ba chroniqueur et ba analyste côté ba comédien on a deux ba irresponsable donc ta bala mais le quoi balati abala mais asukolaka ayo sele meso pour na $50 moi sinabi ke mbala ngaki wana ke finga Bellevue le mbala nganda akiboyo wana bo akofinga Bellevue donc moi standa kwa yebi ta ba jara batozana bango tala ba jara batozana bango. Wana jaka ba irresponsable. Muto sérieux na omona ete. Muto na standing aba noko na biso na mona bango te. Na mona bango te. Ben oui. Et comme vous avez la leçon de morale au pesa muto te, je suis désolé. Marie-Jeanne Bololé sortie médiatique né a bengio envoyé du diable, c'est trop fort. C'est-à-dire mutumo be aka ko panza. Mutumo boye abosen ki camaraderie. Place ba utana étoile. Mais à celle sur 3 sur 4 émissions. Quand pose 50 c'est quoi 4 c'est quoi 200. Le mouton pour na sila, elle est prête à remettre sa relation nion parce que si la paix ça connaît. À part ça bengo na filmer. Denga bengo la film auto ko jouer, on est ça na film ni so benga. Et quand tu as 4 films so 5 films après bengo le sous. Ba buzo ba to sala ka wana gaita mona ngote. Bega yo mona buzo ba mama na ote. Le na mona maman ote que non, a na réseaux sociaux mais moi n'est pas ça la musala na théâtre mais amité kana ye réputation. Donc ami sambwisa na réputation. Ana tina langote. Ah. Kwa nini ko? Kwa nini? Kuna nini yaya? Quoi? Et c'est moi ba youtubeur na ba youtubeuse. Pourquoi tu as un bon na ba chaîne? Mais ta réputation, ta valeur, otango wapi? Oui na matanga ya mama ya mama linga. Donc on peut que $100 n'engolo bani. Na sima $100 on peut que message yango dakini. Eh Gabi, na sima $100 oyo tiaki wana. Oyo pesi mama linga. Derrière ça, l'idée c'était quoi? Idée nango ezaki nini yebisanga? Oyo sa tapage. Parce que mbongo oyo pesa mutu. O pesa ngo bongo te, ya matala na bongo te. O finae, mama cotisation na nga yango. Peti mama simano $100 o kitema. Banda kala mama linga bela wana ndenga bela kina bela kana. Yo Gabi so ya de okoti, oyo wana na lupango wa pa mama linga, oyo ko pesa quelque chose. Ah wana so na bukaka wana so ya. Osoya. No yete. Kumatala na bongo sali bongo kwani. Ose matala na bongo pourquoi? Ipsanga. Aya Gabi osala nga Sonia. Na mongo menatali ki noko kasute. Kumusala nga pasi moko. To no tala yo. No tande nini.
utilisé qui produit ma B. L'autre, c'est la produit. Même bah, Nicole Baka, c'est la produit. Mais t'as la tentine na ye. A baby ten, mais yo baby. Donc, on met la kandi ya komela. Peu on est ko béton ya tonga. On est ko perfusé yo. C'est normal te ya. Okomi nde moko na mama linga. Mama linga kuta lekyo na kitoko. Ah, okomi le quoi oza mukolo ya mama linga. Obo telema te na génération moko te. Ali ko fana no finga na ndeya. O fana no finga na. O finga na. Belvi. Mukolo moko te le ofana na TV alobaki nga naza abakuto na famille bota. O sala ngote. Mukolo oyo sila komi kitsa obenga lea ya ko jouer ya yo jouer. O sala ngote. Marie-Jeanne Boyele a jouera trop et pas belle vie. Mais comment tu as na famille bota na jouera ndé pas belle vie. Parce que belle vie na benga nga na jouer. Toza batu ko. Toza la batu. Moussou wala ma chérie mon frère. Bagagi na koma ko sala ka ya jeto a belle vie. Donc na bagagi na epo bakata mo na TikTok fa mo na partie oyo abakeli belle vie jeto ki zengi moussou ye wana. Chi dingi moussou ye wana. Donc a constitué idée na ye apesi nini moko ya gagi ne comme mo ya gagi ne mais na kati na ngana place so aside kaka po bakela belle vie. Donc soko do talama ya po la ndeko moi sinde do talama. O maele te. Il fallait aussi démarquer peut-être tout ce banga out que deux abongo makaba belge qui pango tout ce comme banga tu habite na maso kara donc combien de maso karaté pour ça belle vie na ba gag you know wana ba jeton au tala matin gazo senga yo o mekano ko sala sans belle vue au tala matin. Ngulu masa Ngulu masa mwasi moko ya pete lokwa na théâtre non na monite. Ngulu masa mwasi a pete lokola yo non na monite. Ya mai aye koloba ya mai za Marie-Jeanne Boyele donc ya mai aye koloba donc Marie-Jeanne na kimongo ya maizane maizane to benga ya mai ko mise loko moko be pona lokola Ngulu masa alobi ke Ngulu masa ba comédien o ba yakia Ngulu masa senga bango so numéro akomi bango so ba message akomi ko landa moko Ngulu masa oza pete donc yo pena na bana nikela nikolo do bango tu ba mona na bango yo bongo fiera nini la osala utango oleka la bato ba mona ka nzoto ndi bato ba mona ki fiera ni yo sala ka wana wala fierté te Ngulu masa Lukano standing ya vie. Lukano standing ya vie. Donc bateau lobby ozo bateau do lekala ba plateau na bango. Bazo yamba ya bona ba émission. Ba fana ba plateau na bango ba finga yo sérieusement. Ki on la place au vanda te ba finga yo oki ko sokote na matete pa leki na yo on est le côté muswamba l'échec ba vidéo ezatala ngayo bane ko se confie pa langa ete muto nenga finga tende muto loki bombe mais adresse neza la kapio na uluka pesa za rapona ko kangisa yo ma casse na kangisa adresse neza ko kangisa na kila ipe crime wala okenda doza bonga ma casse na kangisa maka monsto elekana o CD oki ofunda poto yebani oko cede okende ko fundo kwa te
Attends le week-end, on va la kelami dans les têtes, on a le kuta au kende. Parce que vous êtes trop faible, ndozana. Yo sommes ta simbio. Oko manuka kolela lela. Bianca sala soke mi so pas simba kayo. Na mona rande passe na téléphone out. Audio nde audio. Yo olelaka na yo pamba pamba, olelaka na yo pamba pamba, olelaka na yo pamba pamba. Na mono vena mwana pena finga yo pinza. Oza légère, hein? Wanyu pour ça la challenge à Madilu. Devoir ngo kotibino nyonso, hein? Ya na ba archive okumisa. Et puis moto ye moko ya ko bibenga porte-parole, bien vu ta tsaka porte-parole net, hein? Yo moko baka depuis le à partir de jour na ko porte-parole à Bellevue. Oui na porte-parole na moi ça sonne. So za moi na maman ya pasteur. Yo moi na pasteur ya solo pena. Aza pasteur azali jenda yawe. Aza jende. Beza pena pasteur a pasteur. Bo ba jende ba mena ba masanga. Ba jende ba sala ba mnyoso. Me baza la bonzambe na kati. Sko ye aza nani? Pasteur to aza jenda yawe. Aza jende. Ma chérie. Aza jende. Pour ce pasteur a solo à côté comme maman na buzo babouetin. À côté comme maman na buzo babouetin. Oh, qui naître on va ko naître non 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 kan deni okoma puna. Ya ba besoin na oraté. Ntabe on Marie-Jeanne. Marie-Jeanne bi ozana oraté. Tout même ça tio tout ta non makami opesa kuna. Waka on na ba ko jouer o ya kala bo jouer na ba CD ou ba CD bo jouer ba CD na ba cassette. Moi ko jouer wana. Doza ba ko jouer wana ka ya kala kala na. O bo jouer tan Marie-Jeanne ta lobby. Ndaite ponga na zala na mona pa so jouer na scène. Na mona ka ndeni ni o jouer ki pa Bellevue mais ba couper na ba action ya ki moi mingi parce que faut ba lakisa yo koto lo ba koto lo ya ko opesa ndeko na mwasi musala. Ozala ba ninga skozo ba okota TG d'acteur ozo ba te quoi. Et qui opesa pena Bellevue musala makasi na ba tournage au joueur na ce mois des pièces mo bo joueur na. Oza improductif. Au produisate. Oye bat. Babi oza improductif. Ya on bati on la fume zate. Eh, ya mai pa ma mebele, ya mai lobi oza la makila mona Luanda kuna ya mai. Komi tukuna ndeni. Ele senga nde ko banga ya mai lobi comédien tozala na ye comédien ngunani o bazala na ye alobi akomati na suka te opesa kaka sa ma chérie alelolo koma yama koma ma chérie alelolo koma encore zala pe nango opesa ka azwaka watanga omelango wana yokuna nini pose mabe bokoma ka te boswaka wana po maya lobi comédien ngonda lobi sko yunga na linga na ko na munoko na osala ngana na prometa ko ke na loba te t'avais promis que nga en kolba mbote pourquoi na kolba mbote ba comédien boyi na Marie-Jeanne po ok ko jouer pas mingi pas Bellevue et boyi ne po asala ba kaza famille bota po atika ba te ka famille bota place wa bien ke mingi a jouer ndaki na ko jouer o mutu musupe o aza hypocrite ange vrai hypocrite po ya tonga kaka po na kati wana pe otongaki otango yo zongo nyoti ya gabi bosole kamo boseki poka ba filmer ne côté na bino te bino bosekaki
Yo to bandi matumboli ozoya be major nde mutu ki bossa solo Bama kolo poussière boyo sala boyo sani olinga ba tia okala matanga na fete ba to ganga ngalo kwa mo sitosh moko boy ba sitosh ba sitosh te sitosh pour ça que vraiment boy ba le ba sitosh te chité si ça veut dire c na i sitosh. Tu n'as pas encore joué, tu faut sous classe. Maman. Pour nous poser sur mon salaire, ma casse. Pour jouer, non, il faut jouer. Même si mon nom a joué le candé, nini, soit quand tu as un film, il faut n'aller en à pembe, il n'y en a pas à quatre à couper là, parce qu'il y a loulé. À tout le cas, sur français, il y a le bar à sitoche. Tous sous classe. Pour nous poser sur mon salaire, ma casse. Maman. Pour nous poser sur mon salaire, ma casse. Ba comédien obike donc nzami moi chez mon frère moko bazo bete suko nini ba bete suko pa muninga na pa mobali na azo lela na couloir na bandali na lopango mobe ya étage kuna na bandali alongwe kuna en place nga alongwe po amona kake kuna batika aye place ake place musu na bolanga ava basala ngo baswana makasi yela mbai na ye wana siko chez mon frère siko baswani makasi na mbai na ye to baswani ambai siko yo pa bandi ko simba ye baosa siko to baosa siko boye chez mon frère siko aganga makasi tango aganga siko makasi pe so pe m'appelle bandati siko voisine pe ayoka ko voisine pe aza pe comédienne ko ma chérie mon frère atali ke tambo secret mais pas comédien ndesko esesko ke nani ma chérie mon frère a longwe da longwe ayo zanda kumsusu kana bandal mais aza sukutana te parce que na étage ko nga na bango banda kala lisolo yango po epanzani pe na veni yango na veni ba beti lisolo yango aveni ba beti lisolo yango ba lobi lisolo yango sikoyo ma chérie mon frère ma chérie mon frère ye pe na arrivé ça na yesu abomba na soute moi si pe na elobeli na esali na eyambeli donc femme et homme Voici ma patine. Amen. Il faut craindre nga. Moi benga, moi tiens nga vidéo ya Gabita ngazoli ya kunipa. Il faut que ba mongo. Nga mo mama. Tete nie. Il faut que ba mongo. Personnellement, ndenge ozalelaka. Personnellement, ndenge nzambe apesi yo valeur, abalisi yo, amemi yo na mairie, mobali no amemi yo na mairie apesi yo valeur. Beaucoup, wana ndaku oyo ba comédien ebele, ba comédienne ebele ba nango te. Wana standing de vie oyo ba comédienne ebele ba nango te ifo. Sens-toi fier. Pour s'emporter na vent oya si la belle vite. Et mutu moko peut-être au kosa koto na buzoba. Parce que koye ya Gabi, pour anin asale makamante na ndaku ni muta ngole fufu abengi mwana ana abandu poser ba question, awole fufu et pas na ye moko abandu ko ba n'importe quoi. Ayo sala ngo et pas non pourquoi. Pas koto na buzoba oyo tikala okota te. Ya zala libre, ya kozala OK koto jouer, koto ko jouer. Ça le ko la Karine Yamado a joué partout. Dans le coup, la Cardozo a joué partout. Na buzoba o mona Cardozo te. Mais après la préférence na kata mote mané muto ya lingaka.
Mais boy, on l'a sangote as artiste. On l'a sangote as artiste. Tous les artistes, nous tout amon azu conseil que naza artiste. Même biso ba auto lobela blo to zanga musala oloba. To zanga musala osala. Je vous jure. Même biso to zanga boulot. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a Gabi Alingako? Makambelekana awa na ndeko no mwasi ya Gabi bayamba na plateau abuka oti. A defana ndeko na eti. Abuka yo Abuka yo. Mais pourquoi Gabi le dîner moi je la vidéo je m'attendais à ce que o ba niti ya Gabi makambo awate. Obanga nini? Debo poka elengi osani. Do to bota bongo olala ki fozonga na actualité. Ko soit aux apports ma belle vue. Il faut coup. Apports ma belle. Yo pende aux abongo. O se dévoila te o yake kamango na o yake bato ba se dévoila ngakuna ko mona nga normal. Siko yo se dévoila te o bomba ngo na motema. Siko ya Gabi alo yo zo tanda mini wala keke zo seka. Mini ngo leki kitoko. O zo tanda mini ngo leki bien. Ni na mon émission on est temps fort exact. Ma kamsu elle doit découvrir encore na kati. Po, so na ti temps fort. Ozo seka na yo. Po na ya Gabi amona ko ngaza na po na ye. Ao sa clash. Ao lia ao sa clash. On ne parle pas la bouche pleine, mais la bouche pleine azo loba loba. Voilà bini ayo régler belle vie. Abe lambanya lati ya longola ba ange. Mutata ki ba longola ba ange eza nani ote eza ngulu masati. Au moins ngulu masati ko tonde ba lambanya esa ki ma papu boy. Ma papu eza ne ya ngulu masati. Dengala na ti la mala ngabo so ba ti ba pincer boy. Ouais place ma papu eza. Mutata ki longola ba ange ça inde inverse. Aleki zengi wana pe kuna azo pati sur na gag na pe kuna longola ba ange ba zoba ba vivaka na tote ya belle vie. Ça belle vie ba l'autre côté. Ça belle vie ba l'autre côté. Bango ba vivaka na ba mbwake la tanga sa la gag tanga la caméra na bwake la mo mwasi. Ba ngumba ke le kwa mwasi, a jemisa le kwa mwasi, alela le kwa mwasi. Et le grand le loba kiko, donc tu peux ma kofi pena, ta, ma kofi pena robetama. Pour la moni okula ba j'ai comme quoi moi trop. Oh, ta bateau boko tambongo na simaka ya Belfi mais bo tiape munoko. Tete wana soka ya avec la caméra pour la Belfi. Ya Gabi soka sukoli azwa que 50 couches pour ébimise moi bien, ba bloc wana limwa pour la Belfi. A oliambo na sima Belfi. Bino nyonso. Ah, imi kabongo bimala buzobo ko kabongo. Ah, kabongo no kolobelo te mimi. Noko kwa takio te kabongo, noko kate. Noko kate to uti no musika noko kate, noko kate mimi, noko kate. Ikamo bo selbe na bandolo bali noko kate, noko kapasi, noko kate. Sala naître ndo zala kinde kolanga mwasi. Sala naître s'il te plaît. Zala kwa camarade no Cardozo. Bolanda Cardozo ko. Cardozo si ana motema. Bolanda Cardozo s'il vous plaît. Abim sa maturité moko incroyable. Mais ana choix na epe na motema. Ana choix na e.
Pour moi, il va faire la mission. Tout va faire la mission. Et créer un problème. Est-ce que Magambo nyonso et bandika la sortie médiatique à Maman Étoile? Sortie médiatique à Maman Étoile. Ndé Magambo nyonso. Ça veut dire Aza Penza Étoile. Les comédiens, bozo tongana et lui esalanga kobanga. Bozo tongana. Bozo critiquer. Mais beaucoup dans la matanga bo pesa ba mbote, boza bandoki. Beaucoup dans la matanga bozo seka bo pandi ba minona boza bandoki. Boza banchor. Ah. Si la moi ça soni maman na komi na nga na suka. Na komi na nga na suka donc. Olaxi valeur nao, olaxi identité nao, olaxi place aux alaka, olaxi mode de vie nao, olaxi nyonso tu ya yo. Comme na la suka hein. Natal Nzambe na ngai. Na makamsu pe na tape na pe belle vie pe na chance te hein. Na chance te. Tango bolo baka belle vie boy. Pour ça na pe ma vie ya te. Tango ba belle vie, pour ça pe ma vie. Si et seulement si eza vrai makambo bolo ba. Pour ça na pe vie ya te. Mamu international. Otala okabo. Dans les filles. Kotala okabo. Tamba salongo. Parce que misu ya moto ebimaki, ezongi, et se déformé. Munokwa moto. Ebalaka te, minu za combien de dents. Ebalaka te. Le quoi nete tengami le quoi neti boui. Mais nzaba tiki yo en vie. Ozo pema, ozo la, ozo lamuka. Il faut que ça me merci. Makambo ça le kosa la moto. Oye ko tombo la makambo papa na biso tu vas kufa sikote. Lui c'est mon grand frère. Comme on est bienvenu motongilai. Okufa sikote. Indizwa yo turbo. Okufa lelo te. Moni nzembo ayembi wana. Ça veut dire muto akoti hôpital. Hôpital ba moni maladie te. Mettons ba koti ba prière. Ma de mi pas ukisi wana nzamba biti. Et la tangu oyo. Malade des hommes na te. Na pasi. Nda yembi nzembo wana na pasi. Mais lelo, na santé wana soutien, a comme da ko récupérer. Ça veut dire que non koufé tikali azan la pasi batabo moi. Parce que j'ai pleuré pour mon frère. Na lela pour na turbo. Na lela. C'est mon grand frère. Mamu, soko bandeli su loko oyo salio. O bandeli ngosu pour na turbo. Makam na yo le bepa no nsambe no no ndima lisu me pa nzambe. Na kondima lisumu walai bilai. Na kobosa na koze kela mwanzambe. Makam na loba po na yo. Uma retini msuna parce que pasteur na nga makota na chaîne na nga YouTube. Soka la bika mabibi au benga nga bano blamenga. Makam msuna tika na tina se.
Et pas pasteur nanga. Mon homme à moi. Tu l'as eu déplacé, la Bible à côté de bandé le balanga. Mais sinon t'es bandé les seuls conseils pour la turbo, bandé les en maman. Les sous muka onga na osenga la salle la panzam. Amoni kwa yango wana. Akomi na ngana suka. Obino bwa bateau, bobi ko pesa bateau esengwa tamu kiete. Merci beaucoup. Nzamba lola bate la bino ya asunga bino azana bino pekaka. Azana bino pekaka po azana bino pekaka. La famille boto to wana ba matanga. Yala ba kufele grand frère ni propre à maître avocat. Azmak Aziz a kufele tantine nae. Et mucho ba kufele maman nae. Toto wana ba matanga. Etinga matanga mama linga balamba balia non la toucher na ndako. Non la toucher na ba vidéo. Présence nanga non. Matanga ekomi ya matala na boy. Matanga ekomi ya ba baseball. Matanga ekomi ya ba boy. Oh, posa nanga kutuko na olinga kutuko bacha onde mukolo moko. On s'entendait ba ko se départager bango na bango. Eh. On va se départager bango na bango. Je vous dis merci beaucoup. Ciao là, on se retrouve prochainement. Tambazana bi. Kanda msuna ko mozo pena ba kanda netikana sa mukumo mabe. Naboy ko bungisa ko ndima na ngai. Family bota. Bozela mama kalamite mama zuya. Da quelques jours mama zokoma wana. Boyambela ngai kitoko ko bana na aéroport, tiko koma bozana bien. Protection toujours. Miso ko fungama bolala te. Miso ko fungama na maya mama, na biloka mama, na jia mama. Botala. Bolala te famille bota. O bozala présente. Miso ga. To comme la problème miso ga. Je vous dis merci beaucoup. Ciao là. Kamatali. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.